Simona Elise Salomon Azar star na nini na ye pour andi kutu moko moi moi lobiki yo ebe Elise te mais so moi so bien Elise te quand ça filme na ye na ba photo mo ko musu ba so biso na ye Elise ma biso ti ay ko tika biso na ndako na même so na Chrysler to yanga na ma biso ba ko tika biso na butu pour style tournage oui auto mo awona ngote obo Elise ngo na ngo ne mission so tala ba obi auto mboka bon na ngo ba so tali bina bato pena o ba mingi to boya lelo ba yangwe bengo ndo koza biso ba kinwa to la ka ngai mais je le côté biso le ba kinwa na to zabwe mais so tali biso moi msupe le côté o to mbo ata ko amati mukolo chaîne habité pour les gars de la chaîne na ngo lingo sela makamla ngabe pembe na lingo boité yeso ni mabeno ka wana okene mabena o ta okene akoma limite c'est ça c'est akoma limite ndingene kapesi na so ko finga yote tout ce que bon souvenir pour le théâtre. Bon, bon souvenir pour le théâtre, et ça, les bossons, la relation on a joie quaranté. La relation on a joie dans le théâtre, et ça, la relation moko, parfois encore comme place sur raté. Grâce au théâtre, la monapé, la matière la carte avion la matin vendre pour le théâtre. Grâce au théâtre, la tambola pendant la longwa, que l'on a besoin de awa, na libo pa moto simbinga boy. Aïe la ngabu toki à côté wataka ya o artiste nanga bakati sango boti ba changer pays ngala kolo balanga peke bon to vana biso ka bon to bota na biso te musupa ko bana peke te to ka bana biso za mutu za ndenge o amoni la makambo na ye donc la place wana apena mutu ko condamné te place wana. Voilà, merci. Merci vraiment bandeko bolanda biso to komo kenina suka ya émission na biso, j'espère que bozo landa biso ningi te évoluer vraiment kitoko. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herboroto la biso na Sarato la TV bisika borolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi mona suka ba Mukenyo sona zakana sengo tant on a devant ba écran na bino ba téléphone na bino ba télévision na bino ko présenter les bino émission oyo ya mukolo molelo na mbeli bino bongo azali artiste et comédien non na kombo ya
souriance vraiment lelo oyo tokozala ne na plateau na biso tomekana ko beta lisolo par rapport ya actualité kaka oyo et régna pe na YouTube actualité tometa pe par rapport ya carrière artistique na ye to le bele pe likambu ya président l'a dit esobe oyo na kopesa mbote oyo tomonaki moi ciné alekaki na live et pas concert na biso et c'est dépendamment vraiment to éviter nini ezoleka entre ndeko na bi maman na biso pona aya ko le makambu ya président l'a dit esobe na télé. Vraiment, je dis un grand merci l'ingénieur Act. Wazeli bongo si ma caméra, na boseni pété la patronne, na balbi maman Sarah Motona succès, baki selaye Madiabou, na maître Veka Diebo esprit libre autotombe Africa de Barbas, papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP na Italie na papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP motema ya maman Sylvie Bayena, na papa Stone Panzo motema ya maman Mami Irene Panzo. Christian Bayo, boutique d'habillement fashion design. Merci Nayo, merci Pena. Balobi Yababel, les choix de Dieu, l'homme de sur mesure. Voilà, Montréal, Fungola déjà plateau, ceux qui ont même langage nangaï, Bandekoba découvrir artiste et comédien Nabiso, oh, Tozali Naye na plateau Nabiso, chef surveillance, bonjour. Bonjour, Paulin Mukendi. Bonne santé. Santé d'abord. Santé d'abord. Voilà. Merci chef surveillance Balobi. Au moins il a la vérité musicale et là aux alliés la carte plateau il y a vérité un mot par rapport à l'émission. Bon vraiment vérité na évité pour que le bac vérité et émission mo ya separa na ngote to et ça m'a bien été c'est quand on est comme ta keto nenge patron ya chaîne au Sarato le baka bato keto donc ça n'est pas muta keto pour ça muta keto te c'est les cas ça on cap bien c'est bon vraiment félicitations la taille peine plateau na vraiment c'est bon voilà merci chef surveillance aux exemples liboso au likana plateau na biso et ko toko banda émission ka bongo te j'espère ezana ba oyo ba yebi na même suspect ba yebi te bana misuso ba botama mikolo misuso ba yebi te moi parcours kaka moi le mbango et ça la vraiment bien. Bon, surveillance, l'isha surveillance, azamuto ya bandi carrière na yé, en tout cas bandi moi kala, on va groupe kaya quartier depuis en 1990. Depuis 1990. Oui, tant déjà bandi, ba quartier tout zoya. Mais première groupe open d'abimela qui ezalaki pas président Sai Sai. Le groupe Sai Sai, ndé a parti à wana, abimeli wana. Wana bazoli kanana na ba chaîne moko watu bandana bango na sala ka wana pas présence Sai na sala 3 films wana na sala jardin zoologique na sala Kunzilele et na sala susu le temps de la fin puis na tourna ki moi ba tabu mususu wana ndi après wana et sila ki na eko zonga na ngana pour la ville de kuna place na zalaka après temps na yé susu longo wana na yé groupe Les Réveils. Maman Marilène, on a repris sa beauté, motema ya papa Jia Ngondo. On va partir on attend binga sunaye tant ba ko sala balongo na évangéliste ba ko sala groupe Les Réveils. Détoyer na retourner ba filmer ba vilain Tibisi, na tourner ba porter malheur, ba le temps, moi ba filmer moi bien. Ndé na lekiwana. Parcours ya ka ndé ka izala katango, contrat pe ya pe ko sila ndé ngaponga ceci na zonga ka Brazzaville. C'est que yo mingo évolué trop Brazza. Oui, mingo vraiment a évolué. Bande ko Brazza nyonso na pesi bino bambote. Oui, tant pourtant no babu. Voilà, toujours évolué kaka na yo. Maintenant ko expliquer biso ndenge o évolué na au joueur kaka na classique to tonalité. Bon, on a vraiment la joué à tonalité, mais j'avais classique. T'es ça beaucoup de temps moi il y a 15 ans. Non, jouer. On va demander faut mandé faut yo eza pona to bombi on ka pona manger en ligne, eza manger en ligne ndeko mse mandé faut. Le moto préparé à sika. Place nazalelo yango ka isali ke na mandé faut. So no wana mozali zanga kombo. Non, ils ont un SN cinéma pas ya la patron Elise Saloum. Elise Saloum. OK, Elise. Mais on appelle ce peu bambote bisiki zemi. OK, maintenant na Sakuna. OK. Le point de départ a évolué lelo la soyo oyo moni mande fait une photo c'est la film à Bajaline vraiment merci à ceux qui est allé le oyo zota la théâtre congolais ni to le barango to binga ma boké banda yo banda théâtre na théâtre lelo mona ngondeni est-ce que différence c'est ça
Bon, bandana lelo. La différence, c'est par rapport à l'évolution. Parce que nakala makambo belé o ndenge to bande ko saela ngo lelo to bakisibe mo eloko moko to bakisisu mo ba makambo so ezalaka te. Comprendre et comme nango malgré kaka mabe mususu eye peut-être ko swana ko bebana belé on a kala ezalaka penza te ko boka la malade lo mususu o ezalaki donc ya mabe kaka belé peut-être ba wana mususu koti mais ya malamu pe ezali évolution ezali po toujours mataper idole dans la théâtre congolais à idole nanga koko dia nzombo keluna makoyo koko zemble ko mbala ndio était tebe bana ko interpréter biso na lo mo koko dia nzombo ilo ba ko dia nzombo koko dia nzombo na yoka kaka la kufa kite monu je suis vivant donc ko rezo masaka bongo ko rezo passer la oncle ya master nanga Jeff ndé tant toujours kola ko rezo mazoya wana kimbanse kana maviokele ponga za mwana chango tango bana chango tu bambote na bino abota mina njili na ko na njili so bande ko yakuna ndeta na moni ko lenzo mona komo sepela de zaka kokola opakuli nanu mwa biloko ya pembe so pakula na ndefu so chama ndefu ba dessin zaka bo otie mo libumu sero zaki na ba papa sans souci à son âme sero wana zaka na bango ndia pa chance ki donne nga ko dans zombo de pesanga pe posana ya na bandi pe tonalité tilelo zaka na ozo évoluer na tonalité mais so peu normal na jouer sur le théâtre tout ce que le bon souvenir pour le théâtre bon souvenir pour le théâtre ezali bosona no ba relation on a joie kangote ba relation musu on a joie na théâtre ezali ba relation moko oyo parfois encore comme place on a té grâce à théâtre na mona pe na matipe na kati avion na matina vandi pour le théâtre grâce à théâtre na tambola pena na longwa kolonga Brazzaville ti awa na libopa moto asimbi ngabwe aye na ngabwe toke akoti wataka ya o artiste nanga bakati sango boti ba changer pays na libopa. Merci tozo veluga elongo na artiste sourance na plateau na biso ceux qui eza au tala ba mauvais souvenir ça veut dire ba mauvais souvenir au tala ba vendre au regretter pour na sala théâtre et cause la ni bon ba mauvais souvenir ezali au pende ko seli mutu musala après son bon na yo comme na problème yo seli musala pour après son bon après si ote et comme kutu sikoyo ole yo silika ya comment silika la place non c'est ça ok et moi vraiment des mauvais souvenirs pour nanga o seli musala pe na bien o seli pe la volonté que na jouer ka lelo na jouer quand tu mutako kufa lobby et là on peut limper bien parce que va féliciter pe mais mutu peut pas qui paye yo toujours déception. Le mauvais souvenir n'a pas été zakara ba déception ou il est kara yango to sala ki mutu to comme ka président sauf là yo na évolution notre là ko imaginer ça la présidente et na bon na za mutu na ko poza nanga mais ndenga bien ndenge te to soin na longwe kaso to soin na mutu na longwe na OK suna ça groupe te na kena tchele liba pour moi comme président donc nga bongo te nga ce que ezali ki pona comme président ils appellent que tango na bima normal la bimi na normal na ki osako et puis na tikali na souvenir malamu na place on a bimi aux appels ba relation malamu na bato wana ba relation malamu ezana bato poti le peu relation bien partout on a joué ezala ka bien OK de 1990 till le 2022 si je crois bien 32 ans ya carrière 32 ans ya carrière na 32 ans de carrière na combien de films ya yo moko ezali signé penza souriance bon comment peut-être film anga moko signé souriance vraiment na comment maintenant na ça là na ça là on ça là on ouais ça là on anga moko c'est-à-dire ti souriance abima bo abima ne kana ba écriture ba mususu oui abima écriture ba mususu wa na vérité pour cause à ingraté abima la écriture ba mususu mais nga moko souriance na ba film nga on a comment au pesali parce que ba réalisation on nga na lingaka na ba qualité nga on a lingaka des films ezala na otala ce que makoki wana exact ezala on te pona bim se velo bon pourquoi nga blo mabete mais kasi on a zomonte les okufa ozomonte Roger zokufa on a misango wa na Kongo lelo te ko kufa te on SN mon SN des ana loko to sana SN na éviter ce que eza so wapi na éviter si vous filmez nga na bisango de la SN place c'est yo zela obimisa film na SN parce que on des productions solo mama na biso Elise Salom na biso kuna parce que kuna production solo
au moins total la place au bimisa total la batte si on a bien qu'il y a film mais nanga moko na tchango et puis qui cartonné et ça la bien fallu qu'on place bien soit pas la bien na so na bisa film pas bien on parce que na ebi ndenge patron ça to ndenge azali apa ndé tala makutu yemo na mutu ndenge azalaka par rapport na temps oyo na yeba na ye depuis ne ba ntilelo na zana décider na makambo pour ça bien sourire ça mo lo mobwe sur la scène mo lo ko wa senga ta na sala ngo déjà na soka ndenge parfois que ndenge la kanisa été c'est ça déjà ce que bloc a beau na lingara bato bon on est so abi que assurance comment film mo na comment na kopesa na ese na kopesa pour ese pe na ebi la patron na ngai eli salon pe ndenge azali donc ebi que zabe mais ko na soka ka bona bimisa ti ko te mso bimisa ka popo swana te ba mso na bité tout mais ba te bile ba bon parfois mso zaka popo swana ba trophée autant ko pesa nawa makambo ngonga le zoki ta belango te moko na bino ya artiste comédienne et moi si bande comme ça bazaki ya moko mais na soirée moko mutu mo azui 8 trophées 10 trophées ne to yokaki il paraît 10 ou 8 si je crois bien d'après yo et ça la makapé et nana jean belle vie azaki bongo na soirée moko bon ngai soki botuni nga so sala makato te mais ça miti et ça mi déjà soit t'attends la vie que ça a maraté c'est ça mi déjà je sais que les camions peuvent en avoir 2 pendant 1 puis on a 3 4 5 bato 1 bazalaka 2 baya 4 3 baye pourquoi pas on a payé mais 10 trophées na soirée moko mais quoi ça n'est possible ce makamutu on a yende mu da méritango surtout le bani aux alliés artistes comédiens si koyoka sonité kokufa sonité ne baloba kokufa soni mona pasi tala bien otala ka chaîne ya concert na yo par rapport à la qualité de les trophées, est-ce qu'elle a répondu qu'il y a normal? Bon, 2021. Malheureusement, vraiment, Natala qui a pété. T'as la place aux qui met là. Natala qui a ngoté en sens dans le baquet. Oh, Nathalie Péango, Natala. Donc, vraiment, Natala qui a pété. N'a rappelé ming ité on a fait Natala en angai. La film a battu. Mais ming pena ba tant ming pena autant on en tout cas na zo pena occasion était au ça bloc ya ndikonanga Belleville nyonso vraiment na tala ngote yango mo na copia te mais likamba lo baki pona trophée nga mo ngozala ngo ihope kozala ngo ko sala te ko ipe kozala donc na mo na ngo gravité na mo na ngo pelo ko lo bate ko non ba kosi to ba kosité pour 1 2 3 4 qui ndati na 10 p 1 2 3 4 il na petit na 10 merci na le bi-maître avec esprit libre autotombe. Merci na bien-être universel, les alibongo groupe il y a jeune moko to sangana kaka pour nous kosungana entre biso na biso. Merci na président Godé, merci na CG Derrick, merci na Binotou, bandeko tozana bango elongo Jocelyne Meta, balobi CG na biso, Alicia, DJ Dikasa, Franck, Dieu merci Franck, merci na Bino nyonso, président Godé, balobi mutonga na mesana ko benga mingi béton, Baudouin. Merci Nayo, merci na Christian Walesa, merci na Bino nyonso, bandeko ya bien-être universel. Voilà, artiste et souriance tozana yo kaka toujours na plateau na biso. Lelo oyo to monaki bayambaki oyo azali bongo la patronne na yo, maman na biso et patron, on va bien que la patron. Pourquoi bongo? Yaka bongo neto benga saka patron saka ngona portugais nga sipela kala bien na langue. Oh yo sepela bien kana ki portugais la patron. Voilà, mais les gars qui n'aiment monsieur Moko et pas confrère Nabiso, bah argument na yé vers bande qu'on a yé monsieur sur Moussala, j'espère yo yebi makambo nyonso. Il dit que bande robete lo ba propos na yé et c'est là qui vraiment bien té na yébité est-ce que l'on nezo les gars entre bango mi balé na ba ser na yé. Désolé les gars. Il on était te bomba te parce que lo ba tout. Ezala te po za la na yé o bomba makambo mususu. Neti kasi lo neti. Abito bomba te kasi lo ba on était lo ni. Makambo oyo alobaki pona Silia. Yena ya Silia est-ce qu'il y a problème aux olives? On a Silia va bien. Pechanga. Le pechanga. Oh, le pechanga bon en tout cas limbi sanga penga na yepena awa te pona tanga ba komba bato. Mais bazaka na problème te. Et bien mais c'est la vérité. Ça vérité. Ça même biso lo moko. Ah to lo ça même lo moko na so comprendre parce que makambo tout tie leki. Ngana na moni il s'il était à leki à le bablo quoi. Alubinete. Kaka bato mo bazo leka bazo finga bazo ba n'importe quoi.
est-ce que vous comprenez le quoi? Ce que bateau bazo les kawana pour bafingaka. Surtout la plupart bateau en nyonso. Tout ça ba on ça la ba on peut lire. Biso nyonso ba na misala liste. Bateau banani. Bateau ba te na biso ka bateau ba ba finga wana. So ni na image na ba image na téléphone na ko la so ba on peut taliban. Na ba film Elise. Na ba bambo belé alika Elise bazala. Donc to mané ko travailler na bango kuna. Ce que politique ndi ya bango ya kofinga tellement Elise ngamba kofinga te. Surtout le venda comment que Elise ngamba polémique te. Ali ngamba polémique te mais l'émission on s'entend qu'il y a bimsa qui déjà polémique mon émission on a déjà quelque chose on t'a lobby vérité mon doit vérité on va polémique. Mais il y a pas vérité nos autres cachants en point. Mais bon mais so mais il y a makamunyo so il y a bimsa une émission mais aux autres ngana banda ko. Na lobby ko rappeler so ki ngai na yebi tango yo landa ki émission wana. So ki mutu a lobby o ezali ke a vérité ngana tête ça kana problème té mais la répéter que loko boy wana ça a fingi té c'est que tout ça va bien mutu nyonso oyo ala lobali kambo a moni ya mabi asa libre c'est problème té et c'est le pire que té mais quand les kambouye moko tango lekité pas finga pas loba mais tango bino bo le kabo finga mo bino bo manene ndeka patron ya yo sakato ba ba insensé. Yo pas mo bena bato théâtre ba essentiel. C'est bateau ouais bilobé o ba lo bilobé là ba théâtre té ba théâtre so ba théâtre c'est ko ngo parce qu'on va viens nga o ko ça va viens nga wana o tu na yebi bato nga o ba saka mabi wana té na bi bato ba lo est-ce ba bon so ba théâtre bon so finga ba théâtre té ba ba chroniqueur mais to ba ndari ba misala Elise pour les sortir tembe na rozwango na elio image wana image na la question na image même na téléphone nga on peut sa vidéo vidéo to lekisa on to bande ko sala to ne ko travailler na bango place moko abalongo na bango déjà kasi balongo par rapport à nini bango ba na politique ya ko finga ka siko Elise mamba ko finga alinga ngoti esani okolongo ati neti yonde osala ka awa kozala sarato ya TV soki lelo ba ilio makamoko o ezali ke yonde ozolingira mabe mukolo chaîne habité pour l'engat de la chaîne ngana ndongo lingo sela makambo ngabo pembe ngana lingo boyiti yoso lima beno ka wana okena mabena oti tango okende akoma limite c'est ça c'est akoma limite ndingene kapasi wana soko finga yote vraiment merci nayo merci nazo mono défendre patron nayo bien apparemment bandaka ka likambu ya Elise Saloum na président Caleb lelo et on dirait Kabola ina ba artiste comédien belé. Bon en tout cas vraiment makambona ya kala tozo ki na bona zongi la onso ezate o kabona toté mutu na mtaoyeba parce que même sur tel peu na Bible ils ont battu musupe singa ko kabona mabende ezali elo ezaka mabe alinde ya division mais ko kabona tuzaki Paulin azaki na Sarato la TV lelo parler par ça la parcours na ye ndenge mo ya bien asoli a mama Saranga na ça la parcours na ngaboy so boyo kani bien bo kaboni le problème te so dans ko kabona ko kabona ça normal division ne na sens que donc ya ranking ndé mabe mais so bo kaboni normal ça mabe te muto nza ndenge mo ila makambo na ye ngala ko makelo ko Paulin tinga ngala nda chaîne bino chaîne na saka bona chaîne bino chaîne onde za boy na landa eloko tout émission bo ko tourner avant nga awa beli ka landa ko déjà na Facebook na to landa ngo oyo mama saka bili kambu ya bana na bafinga ka prophète ya libandi ah omoni ke to landa ngo c'est que na za bona chaîne personne alinga ngo na landa ka yango parce que on na landa ngo wana so nga mona moni ke na sepe na suko landa ngo te ezangai zomona mais le comme makambo ya kuna eza bien na landa ko passer na mona ngabe so mpe moni ke par rapport ya patron na Elise Saloum na ye mambo eza bien te atiki ne eza normal parce que mutu pa a vivre na salle peka mutu azate mutu mda vivre ndenge na ye zomona Elise Saloum aza star na ndenge na ye pour ndiko tu moko mwana mosi mwana bikyo ebe Elise te mais so moko so be Elise te quand ça film na ye na ba photo mu ko musu ba so biso ngana ye Elise ma biso ti ay ko tika biso na ndako na même so na Chrysler tu yangane mabiso ba ko tika biso na butu pour ce tournage batebele ba finga ya utamboka sala na pwani oui ya utamboka on na ngote o bo disa yo ngana ngo ne mission so tela ba ngo bia utamboka bon na no ba so teli pina bato pina o ba mingi o to boya ka lelo ba yangwe mto zo koza biso ba kinwa to la ka ngai mais je le côté biso le ba kinwa na to zabui mais so teli biso moi msupe le côté o to utamboka tango ya amati misali belende mais to ebia biso moko na la réalité to ebiango auta mboka c'est bien boka bombango yemuka lubango auta mboka abota mana kisangani akenda tina mboka na fin fond alubango to bombango te bon siko lelo muta auta mboka azo vivre ki star na ye
que le gars moto abotami na kini akoli na kini pour l'insepelaka ndenge oza boye lelo ata bazofinga chaîne na bino ata bato bamabe mpo na bino mais boza bien pourtant otalo bonango na ngai na yo toza bapatron na marque moko apeple oui ezala biso ka eloko moko po comprendre eloko moseka na même na monde na biso nalandi eloko moko madame Sarah azoprésente bon nazongi na meki alobi passé na tala chaîne na bino alobi makambo na ye bakiti na ye mutu so alingi afinga oh mise normal bole toloba ke ba star musutu tanga ba pays musutu mona ke akomisi eloko ne moko boye akomisi autant de mille akomisi montre na moko boye problème neza na pas biso e pas na kongo so komisi ba bideno komisi sinoni ba finga yo kaza mutu ya nini biso nde tozanga tokumisa tonga ko finga biloko mutu azwi na ye ya to koma ka mutu kana so ele kana nzela to benga ngo yali cercueil ndako nosa kitoko cimetière parce que ngala zana ngo tende polin so na zana ngo le baba Elise parce que oh Elise comment faire tes bonnes organisations. Voilà. Merci Souriance. Tout le monde qui m'a top à TV batuni question moko ya ndeko na bino azali na poto na ebité so yebiye Maxi Bondoé m'a top a confirmer na média que non azali ndumba c'est-à-dire basi tu être ba na ndumba. Bon si tu le vis bien sur théâtre bazara bandumba to bazara bandumba te c'est que na kosi pourquoi le bongo ba musicien ya ndumba baza ya ndumba pete baza même l'église ba chante ya ndumba baza ya ndumba te baza OK ba intercesseurs partout mais basa na nzambe amsu ba ndumba te c'est que ndumba zaka na théâtre te zomona zaka na théâtre te so ngana confirmer le kwa bongo te pona mona na bondumba ngote omona Maxi bongo te na mwana ngai te siko na confirmer kaza ndumba place ni na lelo e créer des camps ba oyo batama bato baba o bato Maxi ba o bato ya mama top na ebisio ba o koto ba finga Maxi koto aleka na ba TV alors ba di n'importe quoi likolo ya mama top mais en tant que mama top na Maxi mama top aza likolo oui Maxi aza na si mama top ndaza aza toujours parmi tant tanga lelo vraiment to mona apparemment na théâtre bozana respecter ya ko respecter mokolo abanda musala liboso na yo ngai te ngai to bani musala liboso na ngati soki kaka oza mokolo la respecta mais oza mwana moke ngai respecta mutu tu yango so poser la question tuni olobi kaka ke nani o ayebi ke Souriance amanka et toi respecta ka ete ala plateau aloba omona mutu te ngai respecta ka batu tu soko tu elle ba ve ebele na kuta na bango le so ba ve lombe hotel ba ve na nga masasi ka bamba hotel ba ve na nga bodo ba je na tanga mingi ka mbali wana ba masumu oske après que na ba hotel bande ko ebele ba ali to kuta na bango omona ke respect wa pesa ngai respect on appelle pesa bango parce que nazaka na premier na ko manquer bango ta moko moté de lo ko neti ngala ko sala ngote mais ali kambe éducation biso to éducateur en masse mais le les asu tu as éducateur en masse musu pa utana ndako aza mal éduqué musu utope na ndako ndenga yewana éducation ezana ya ko beba déjà donc abeba na ye tanga la tête abmisani on donne ce qu'on a yango ka wazana wewe misla biso wana boka sa perception yeso musu be ka théâtre kaka ayeka bongo pour kazo kanzo nzingi azo mbala poto to za mosa poto siko éducation a éviter na biso to za former nga kamba tête to mtorite parce que na ba place on a leki na yebike artiste za nani to za éducateur en masse na yebi bon kutana lo bon déjà na yeso saluer Christian Shoga pour y pesusu a contribuer mingi na vie artistique na ngai. Ok, merci à CG Derrick, Babi CG Derrick, qui a bien-être universel. Merci à Jonathan qui vous na 10e bali et bon tonton. Merci na yo. Tozo velu ka elo na yo. Ce qui le oyo mati azo manqué Mama Top, c'est-à-dire que Mama Top yemo comme tami perdre ami pesi sous valeur ta tekeli moi manqué valeur na ye. Ya on a moi na zo audace ya ko manquer. Bon, pendant que le babongo eza en tout cas na ebina onte na esali combien de temps pour comme bongo na ndenga na ebeli eza na makamusu na kopo ko mona pe mokolo mo pe manke ngai na deuxième an na kopo ko mona e ata eloko ndo sali boya la sécurité musu to ko kene bongo musu pe to ko pe ko ya pe boye mokolo pe ko pe leki mo pe na erreur oyepote le c'est que des côtés na place na condamné te comment appeler qui n'est oui pour te to mwana te pete iloko yango te salabo ya pe bien mais biso le apa na biso ato moni mabe na moto o ya conseiller te ata yo pe moto moni mabe ya conseiller o sepela te
y a une place. Donc on a dit qu'il y a un problème d'éducation, bah place autouta. OK. Place autouta quand il y a on attaquer bah problème d'éducation à deux personnes. Ça tu comprendre. Oui, quand c'était deux personnes à sens na sens si bango ne mi balé débats entre bango mi balé. Quand c'est débat na sali éducation na to moni déjà bango no. Té na bien sens éducation na sens. Le bien en général kasi. Na bien en général ya biso tout ba artiste. Na sens ya biso tout ba artiste. To yeba eloko wana, to ba ne to sala il faut to lingana. To lingana to za boy. To za katela matanga to komo sala ba réunion. To komo kuta na place mo bona wa bo lingwe na matanga to la te blamba sika. Yango ti. Nga uti kozalawa sona biso ke nga uti ko perdre maman na ngai et uti ko le kawa mais écoute émission mimi personne ngali kanga likamba remerciement on a remercié ba te belé oyo penza ba soutenir nga ba misona prière na finance na nini tout et belé mais sona tali ba artiste belé tout ça na ba on peut bien on peut ba yete mais ça on rappelle le côté de l'autre côté comme est-ce que oh non tout ça la bolingo c'était ça normal. Na ebi ki peut tenter, même si benga pe mes condoléances na empêché, c'est normal. Et vite vivre bongo. Donc c'est normal, il y a kamute que to benda naka, to lingana biso na biso pour ça la bien. OK. Voilà, oh azali bongo bon, to si remengo bien. Ex moi si ya président l'a dit et c'est parce que déjà selon ba information, il y a déjà 2 ans bazala kana il se soutient. Ah bon, 2 ans déjà bazala kana été à l'état qui n'a média pour la kolobaki président la DSOB azali irresponsable à Sundo Libana naie azo za charge à banate yo taki artiste et comédien oza vivre na kati ya artiste mais nga na repes na suka na message na repesa pour na maman wana pour na makambo ya président la DSOB le bani no koloba na ndeko mwasi ya ndeko na bi ex mwasi na bino. Bon en tout cas là on le baka boye. On lui a sali 2 ans maintenant à Kabani. Pourquoi on est petit à Kabani? OK. 2 ans avant depuis à Kabani, a sali 2 ans. Ndé lelo comme président la DSOB a qui pakate, a ça irresponsable. Mais si on a tali tanyo so bavandaki. Dans so bavandaki, on dit ça qui est responsabilité. Surtout t'es question lui bongo tout babo. Parce que surtout tali bien bavani ba ne belé, bavani ka 2 ans. Attends ça qui est responsabilité. A comme irresponsable ka siko le ba Kabani puis après 2 ans. Et là on a lina lo baboué makamususu omola to vivaka na bolingo te ba na eloko moko li bolingo nyonso o bobo na bon tant que expérience tant que mukolo par rapport à âge na ngai bolingo tango eza boza papa na ma place moko yeba ngo bien que ezaka ndenge mususu par rapport ya okabwana so bokabwani so ke lokone senga 1000 francs. Ce qui papa paye 800, c'est papa comme irresponsable. Mais ce qui est 1000 papa paye 500. Le quoi bozana bolingo, irresponsabilité moi na raté. Place on ezakamba moke on dimika parce que bolingo eza. Biso mokamona mnokamboka biso baka muzola kamwena wongako. Eza mukongo et là si na bolingo ezaka na somo te ezaka na kobanga te. Et ça c'est biblique. C'est que tango zoloba likamo boye tango bolingo eza na omona ka nyonso bien. Quand on bolingo za souté makamo ebima na lobi te que moi moi sans na tort. To président l'a dit à la raison. Bien président na raison ya na tort. Té mais ça ka bon. Il faut pour aux landing parce que tant que ça tellement sur bavandi. Parce que d'abord bien. Tant que comme irresponsabilité et côté. Comme eza bongo neti ngai conseil on pena ndeko na ngai parce que ça vient ndeko na ngai ya moi. On pena ndeko na ngai moi si tant que eloko sa bongo inutile ya rob na média. Parce que biso bato to linga média to sa bato moko donc na habité surtout ndenge so basala biso ndenge donc faut ala zonga so tali bien nasi ba famille ya président l'a dit ba ebiep a ça reconnu maman banana kasi yango na lobité zonga kuna solola to sono avant que les médias sumuna ko solola puis ko comment terrain d'attente ko solola biloko bon le ko na média tu connais sur la média biso nyos to lo bakabo to critiquer pourtant on le ba devant caméra na critiquer té mais tant on a okeli banda tant on a critiquer kuna no yeba té mais tant on a critiquer mais la contribuer na combien pour na pesa place wana ozo mas que le Congo na monagi na live wana bato mususu bazo finga déjà pour DSOB ti bon to lo ba alingi asambwisa esobe to alzolinga kitaka ozo finga mais opesi solution té or tant ozo finga pesa pe solution na bi asali mabe mama 10 000 nango 10 000 nango yo zwa osomela bana moko pa loso osomo est-ce que le Congo na sali bongo na so na sali nanga bongo te
ni les sans effet. La idée on a sali kaka na chola ka bongo ici. Ya wana maman vraiment mbala sima ko sana obongo te. Po biso oyo la oye ko bana biso to sana biso ba choli. Tango lo bosili si to choli pe na yo to choli na mbali oyo ko lobela. Donc c'est quand on saka passer papa na bana to ba bana wana pété. OK, ezali quand ba robongisa kaka ya za papa na bana o ba bana wana te. Mais selon ba information neto yoki na ba itando ike ba ndeko mususu bazolo belango déjà qui est baboyeni eloko saliki baboyana ezaki parce que bazobota bana SS. Ya on a famille décidé que le bité et sobe il faut beaucoup boire moi so na parce que azobota bana SS. Mais ndeko na biso ya moi si aleki na média pour na ko critiquer président l'a dit. D'après yo oko ça l'analyse ni par rapport à makambo. Aussi beaucoup par rapport à bana. Ils ont des la compétition on a des volets. Ce que est que bana tozobota baza bien te papa makile ngana yo zo simbate. Solution la mbale. Soit boka bana ou bien botika robota. Mais ce que mbutu ana bana pour ça robota nani. Solution monsieur ezani. Koka bona kati. Ce qui est bongo pour na confirmer tena yo kine ndengo lobinanga. Ce qui est bongo. C'est normal. Parce que na mona ali comme son bien na te. Ça ka botika robota tout bona. Mais on kapana ce qu'on a bien la même morale. Zomona ngala kolo bana ngapeke bon to vana biso ka bon to bota na biso te musupa ko bana peke te to ka bana biso za mutu za ndenge o amoni la makambo na ye donc bien place wana apena mutu ko condamné te place wana. Voilà, merci. Merci vraiment bandeko bolanda biso to komo kene na suka ya émission na biso, j'espère que bozo landa biso ningi te zo évoluer vraiment kitoko. Voilà bandeko lo ngala kolo ba par rapport ya makambo ya président l'a dit SOB. Bon, et c'est aux ana poto vanda na poto ndenge vanda na poto kimia oyi makambo le na kati ya Kinshasa te. Ngai na so chance ya kozala pe pembeni ya président la DSOB bien moi mukie mais na yebi comment avant d'arriver vraiment na bana na ye ndinga zalaka na bana na ye ndinga zalaka soin ya bana na ye na ye na ndimité na Kinshasa oyo papa momboye azana na bana ndinga président la DSOB na bana na ye. C'est-à-dire que kolinga te yo lokola osala théâtre simba te et okima obwaka ngunda na poto okoma ko soki ba yelo sujet ba théâtre o critiquer o sambwisa o kitisa o lingi o sala wana oyo lingi o sambwisa wana azali na ba fan na ye azali pe na bandeko na ye azali pe na ba petit na ye o ba ko linga pete yo o tia sobe na buzoba. C'est-à-dire tant ba bongo de gens na nous moi de ngana na za déjà ntali boso na bima et c'est na ko tiano guerre au télématin. Kata penza déjà monjo ko lobela suma ambu ya président la DSOBT et ko zala vraiment bien. Voilà, souvent c'est comme vraiment na suka ngai na yo et ebité ceux qui message ezali na onyo soto lobia wa na conseil au couper sa bande na ya musala moko après au dédicacé na. OK, merci beaucoup vraiment Paulin. Conseil ezaka ka penza munene ezali que tout lingana un mono vivant. Tout lingana ne tout ça la bomboy tout c'est la teka so na kufi lelo bokisela beaucoup bokisela blamba sika beaucoup mo kena ministère bokena ko zula mbongo pe bani pe ko bundela ngo lisusu bani so wela mbongo ngo ti to lingana ne to zaboye omoni muninga na problème pusana sola na ye yokaye bobongisa à l'amiable to mama penga te likamno soka to fingi likamno soka totali bien na zui likamoko ya ndeko nanga moko to sala ni musala moko na okena mabe na lekimba la moko na media la ni kolo ba ni ko critiquer to sa bongo te to linga ko protéger vraiment musala biso tangu lelo yo critiquer x yo posa y uzaka na kati ya mulongo ya lettre wana donc c'est que il faut to yeba côté wana vraiment ndeko nanga ya wana to simba musala to kepeli boso et là on a le par rapport ya musala to simba ka musala ndeko nanga o to salaka to simba to tika ndi makambo pa polémique o ezanga tina o ezanga le côté pour musu bazo kotsa biso no bulu musu bazala on peut na bisoté vraiment yango ezala ki pour un message na ngai. Voilà, merci na pole ba dédicace na yo ba dédicace na ngai ko te ko zanga te passer ça remerciement na bandili bosona nous merci mingi vraiment na chaîne na bino Sarato la TV na mama Sarah motema ya Diego Milito vraiment merci mingi na kopesa nga place oyo kopesa nga opportunité oyo pona leka monde maman na so passe oyan c'est le amsu ba binga pété maman nga vraiment
merci Nabino, na PSP merci. Na la patron, ma patronne Elise Salomo Nengila. Vraiment merci. Na ndenge pe a permettre ngali susu na ya na chaîne Oyo. Vraiment merci pour na ndenge pe azo sala. Emine ne kaka pour nga, merci beaucoup na remercier pe Nathalie sous mon boss. Ben Lo Beach, vraiment merci toi monsieur Ben. Merci na nyonso ozo sala pour être SN Kendeka Liboso. Merci beaucoup. Na bosanité na otala Nicolas Tamundele. Na mona Ange Lofembe, nazomona bongo JM Mbudi Mayele, nazomona Bako Maria, Papi Okongo, Gimbala, vraiment nazotala bato ebele, nazomona bato autant nyonso bazoya, datali ya na ngai Roki, vraiment merci ya na nyonso sala ki pona leki na yo au kasonité, vraiment nazaya ko sepela, nazomona bato nazomona Rigo Masasa na Paris, nazomona Master na ngai Kuku Nyungu El Chanto de Kimbantseki. Nazomona Kuku Nyungu, vraiment merci à trop. Nazotala nazomona kuna Richard Madeka, nazomona Ben Mbala Molekinzela, motema ya Mama Bijou Prado. Vraiment merci ya Ben Mbala, merci beaucoup na contribution na tout penzo sala ponanga. Vraiment merci beaucoup Nzambe azwa lokumu. Nazomona kuna nazotala Mama Nisha Ngoma, waza Mama prophétesse, wazo sambela tango nyonso ponanga nazala bien Mama prophétesse Nisha Ngoma, vraiment merci beaucoup. Nazotala kuna nazomona Chipla Kangebeni. Nazomona ndeko nanga Chipla Kangebeni, motema ya Mama Karalet Kangebeni kuna na pepe. Vraiment mbote na bino ya trove dali toujours. Nazomona nyonso bali sima nyonso bayaki vraiment na tangi ba kombote. Merci na bino. Moi na ngai Rachidi Lusakumuna Matadi. Vraiment Nzambe asunga yo makam nyonso eleka bien. Crispin Lopez na Brazzaville. Vraiment merci beaucoup. Nazaki na yo bangwana. Moni pe Mama Pauline Makumbu, Pauline Makumbu. Pauline. Ala Pauline kasi ndo ina oka Pauline. Pauline Makumbu na Luanda. Vraiment mbote ya trop. Nzambe apa molabino ba open na Luanda babena Pauline. OK. Vraiment ngwana Nzambe apa molabino. Tozali toujours acteur na bino souriance ye azali na kopesa ka numéro. Oui, pesa numéro. Numéro nanga ezali plus 243 89 96 56 599 89 96 56 599. Na pesa mo pona bato o ba benga nga pona bien ko benga po finga o sene lote po so finga ko fingele kana bo pona ebibino to mesana dera mafinga to mesana mafinga wala sa ko lote la déjà esprit ya Saratola il y a ba fingi normal to za wa senga esprit wa pesa tout est denda ça communiquant de esprit wa na ko bana ko finga ni bana so ko fingi no ngana ni yon déjà merci beaucoup ba ndiko na tout est denda au lobby est dendi nango neti ndeko moko isa na ngoni tina lobby nango fama mais au moins ni ce que ça les remarques na mutu numéro nangeza la rawana numéro za la rawana ko yana commentaire te pour le bao critiquer façon nazalité benganga te pour lenga moni le wana za bien te ha kamata zwa et ça la rappelle bien on le critiquer au benga nga polé zwa moi loko yo changer le boy za bien te ça il est nga ndako na bosani mutu moko nani wana Mama patience mvibodo lo wana motema na ngai so na bien na bilobité et s'il va les coups. Voilà, chef CS Poto Kabonanga yo. J'espère aux la tonalité toko Poto Kabonanga yo. Attends moi et le moko babone na biso ba c'est que ça la vraiment bien. Na yebe aux artistes et comédiens. Soko yambi mutia ba brique suka wala ki biso comment ba beta ka brique. So yambi artiste et comédien na suka photo c'est ça la vraiment bien. Je dis un grand merci na maman Kati Kapesa balobi restaurant bio na États-Unis, c'est-à-dire que pour la cérémonie tout mariage anniversaire makambu tout benga maman Kati Kapesa bakoya wana bakosaela yo musala vraiment kitoko bako liesa bino ndenge bolinga rolia vraiment kitoko. Merci na papa Guy Bayena le conservateur de la SAP na Italie wana motema ya maman Sylvie Bayena balobi ba moto oyo akokanisaka Paulin maman Sylvie Bayena. Merci na grande sœur à moto. Merci pe na papa Stone Panzu motema ya maman mami Irene Panzu. Merci na bien-être universel maître Veka Debo esprit libre autotombe avocat de Barbas bayenyon so balinga Paulin Mukendi Tati Kabundi Walesa John Mwamba Walesa Miché Walesa vraiment boza ebele bolinga Paulin Mukendi vraiment poto kabona artiste na biso na ebité eloko nini relier ça ba abonné na biso ba se katoka bonanga na yo savo mpana kama na kuluba izalika kana za kubeta di solo
mfana ntango oyo afidele ya kotaki bino na kanisi na lubuta mite kanti biso to butu kaki pon biso zali bantu ya kala biso zali na 4e âge sako ntango afidele ya koti tuvandi kaka mama moko ntango baza kukanga soki bamoni mwana uza kumela shimboki no shimboki malavu mapapie ko ntango uza kumela bangi akamati bayi kukanga yo bakata musapi sikoyo mama ntango bakani mwana ye ya aza kuluba mama zaki ndiko na biso mu yaka zaki ndiko na biso ya bandundu alobi aya ukotele mwana ye muntu wana mkutu za kubianga bakadogo kadogo simbi alobi kato alobi nakupika toka nakupika yoka yema kama za kuluba mama mama nakota kaza kuluba ukupika ngao upika mini mubutu kwa kadi haka piu kubetu ngao upika mini mama ana termi ba tuno so batali ba polisi kuna siko ba mbeba za yoka nati yazo lo bana swahili kuna za lo ba na kiyap ngao upika mini yoko pika ngai mubutu sana kya pika biso ngao pika ngai ba mbale ba yoka na kiti c'est ça on a qui confusion yanga be confusion zo salama na mitu ya batu mais si ça vaut utika la malamu ngai na kei mais c'est là bien. J'espère que vous sécurité mes conseils. Vous sécurité mes conseils. Merci na sponsor na biso, merci na maman Esther J Magique Adassa, merci na Azur crème de beauté pour na papa, merci na Madiabou Talent, Madiabou Gospel vraiment, merci pour na pour soutenir ba jeune talent boende zalaka. Merci na binonyo so bandiko Rolanda biso, merci na Fondation Saratola, merci na baye tout bon rappelez mukendi boza ebele. J'espère que émission ya mokolo mwalelo et soukia to moni bongo. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail